Mbote Bandeko Balandi, le mercredi le 6 avril 2022, Tozomi Bongo Awanankamba Ilu Selim Yassika. 6 avril 1921, 6 avril 2022, 101e anniversaire Uta Tata Simo Kimbangu Abandaka Mosala na ye. Mosala oyo kolo yeso apesaka ye yako bikisa pe koteya na yango bakonzi minene ya leta ya mangomba pe bandimi ba mataki pona kokumisa mokolo yango na yango tokokota ndako ya Nzambe tokolanda maimanso ekoleka kuna tolanda. De la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Kimbanguiste Oye. Kimbanguiste Oye. Kimbanguiste Oye. Papa Oye. Papa Oye. Papa Oye. Nakomba tata, nakomba mwana, na tata ili mosantu, na tondi botondi mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani, et puis na ba conseiller na ye direct. Pe na bandimi so o bazali awa pona occasion o nazwi ya koloba liboso na bino lelo eza mokolo munene nde boyebi tozo célébrer fin ya ba festivité oyo ezomarke période oyo papa Simon Kimbangu abandaki na ye l'air afondaki l'air abandaki kokote ya liloba na ndenge ya église kimbanguiste. Donc ezali mokolo munene ke nazo occasion otelema awa na solola na bino mais message pe eza mingi te message nange ezali koloba d'abord merci mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani po te nazwaki appui munene pa na ye po na koza musala oyo na osala sikoyo na CENI nayaka komona ye nasengi asunganga et puis nasengi pe na bandimi nyonso ba sambelela ngai ezalaki petete nakanisi bomonaki mais na nguya papa Simon Kimbangu Kiangani makambo esamaki ndenge ayebisaki ngai ke kosalama lelo naza awa naza na esika wana eza petete naza toujours na besoin ya accompagnement ya papa Simon Kimbangu Kiangani accompagnement ya bandimi nyonso ya lingomba oyo po nazana besoin ya soutien na bino po nga naza mwana ndako donc na maloba mingi nde nabaki ya koloba eza te mais nainga na pesa ba merci mingi batondo mingi et puis na senga bosungi boyebi maponomi eza compétition politique nde balobaka na lopoto eza bitumba mingi makambo mingi elobamaka et c'est pas facile biso tolingi ke maponami eti na mboka na biso liboso ezongisa biso simate apo esala mandenge wana na kozala vraiment besoin na accompagnement ya lingomba mobimba kobana papa ye moko ti na bandimi ya lingomba na osilisa awa na tondi bino matondi na kombo ya tata na kombo ya mwana na kombo ya tata Elimo Santo. Amen. Remercions le message de son Excellence, le président de la Commission électorale nationale indépendante, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Excellences, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, représentant en charge des questions économiques et financières, représentant personnel du chef de l'État. Leurs Excellences, accrédités en République démocratique du Congo, ici présents. Son Excellence, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellences, Madame la ministre de l'Intérieur, du Travail, camarades, secrétaire général de l'UDPS, Excellences, Monsieur le gouverneur, chers collègues, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, mesdames et messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, monsieur l'administrateur du territoire de Mbanzangou, mesdames et messieurs distingués invités, tout protocole observé, frères et sœurs fidèles de l'église kimbanguiste, Kimbanguiste Oye, Kimbanguiste Oye, Kimbanguiste Oye. Le centenaire de l'église kimbanguiste est un événement multidimensionnel qui récapitule la triple vision de l'action menée par Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre. Il s'agit de la célébration spirituelle, politique et économique de l'homme noir en général et du peuple congolais en particulier. En effet, le kimbanguisme est une religion indépendante africaine d'origine congolaise, mais au service de l'humanité. Cette religion a servi de l'un des grands soubassements de la souveraineté nationale et internationale dont de nombreux États africains sont aujourd'hui fiers, y compris notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Cette religion a fini par faire penser à un miracle africain et congolais visant le développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes d'abord et avant tout sans prôner l'isolement diplomatique. C'est à ce niveau que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, n'a jamais fait sourd l'oreille en ce qui concerne l'église kimbanguiste, qui est un don précieux de la République démocratique du Congo à l'humanité en général et à l'Afrique en particulier. Il va de soi, à ma qualité de gouverneur ad intérim de la province dont le prophète Simon Kimbangu est natif et originaire, que la population du Congo central se joigne sa voix à la mienne pour saluer l'œuvre grandiose de l'église kimbanguiste à travers écoles, universités, instituts supérieurs, hôpitaux, chaînes de radio-télévision et tant d'autres œuvres sociales et de développement. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Oui, l'église kimbanguiste est un patrimoine à préserver. Les œuvres du prophète Simon Kimbangu, hier aujourd'hui, sous le leadership spirituel de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sont en adéquation parfaite avec la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en suis témoin. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous et à chacun de vous
la bienvenue et un agréable séjour dans la province du Congo central. Oasis de paix et de tranquillité, comme le veut son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive la province du Congo central, que vive les centenaires de l'Église kimbanguiste. Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Kimbanguiste Oye! Je vous remercie. Veuillons remercier le message de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saluons son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les kimbanguistes, comment on dit chez vous, olé? Merci beaucoup, bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être le premier ambassadeur de la Fédération de Russie, être présent à la cérémonie commémorative au centenaire anniversaire de la religion kimbanguiste. Et c'était un grand honneur aussi pour moi de rencontrer aujourd'hui votre chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, avec lequel j'ai eu des échanges sur la religion kimbanguiste dont on connaît malheureusement pas beaucoup de choses dans mon pays. Mais c'était vraiment très intéressant pour moi d'apprendre que le nombre d'adeptes et de croyants kimbanguistes compte plus de 23 millions de gens dans le monde entier, y compris ceux qui habitent la Russie. Et c'est vraiment très important de maintenir le slogan de votre religion qui concerne le maintien de la paix dans le monde entier. En tant que l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, le pays qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, on attache une grande importance à la situation sécuritaire actuelle en RDC. Et c'est grâce aux efforts des diverses communautés de la République démocratique du Congo, y compris de la communauté kimbanguiste, qu'on a pu avoir la paix et la stabilité dans la plupart des régions de votre pays. Et en tant que l'ambassadeur du pays membre du Conseil de sécurité, je tiens à vous souhaiter de continuer cette tendance, de faire tout vos possible pour garder ce que vous avez déjà atteint en ce qui concerne la sécurité et la paix en RDC. Que la paix vive dans votre pays, vive la RDC et vive l'amitié russo-congolaise. Merci. Remercions les messages de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie s'appelle Monsieur Alexei Senterov. Du Sénat et toute la délégation, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki. Saluons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous reste juste 2 messages à écouter. Nous allons devoir inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Angola, de bien vouloir se lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Saluons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, vous avez la parole. Kimbangu mavimpi meno. Ana Kimbangu mavimpi meno. Bana Kimbangu mbote mingi. Mbote mingi na bino. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité et toute ma délégation pour que nous puissions assister à cette session de clôture de centenaire de la religion Kimbangu. En Angola aussi, nous avons des Kimbanguistes qui vous envoient d'ailleurs une salutation fraternelle, une salutation d'amitié à leurs frères et sœurs qui sont ici dans cette salle. On n'a pas beaucoup à dire, sinon de vous remercier et de vous dire que nous sommes ensemble. C'est comme nous disons en portugais, obrigado. Donc je suis obligé envers vous. Nous avons un lien ensemble. Nous marcherons toujours ensemble dans tout ce que vous avez comme projet, dans tout ce que vous avez comme idée. Vous pouvez toujours compter avec nous. C'est ça que nous disons, nous, en portugais, obrigado. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux de remerciement du traité de gratitude de Saint Thomas d'Aquin. Et nous, les Portugais, on remercie au 3e niveau, qui est le niveau le plus profond du traité de gratitude de Saint Thomas d'Aquin. C'est pour cela que nous disons obrigado, c'est-à-dire je suis obligé envers vous. Nous avons une obligation envers vous, que vous pouvez compter sur nous. Nous serons toujours ensemble dans vos idées, dans vos actions, dans votre travail. Vous pouvez compter avec l'ambassade de l'Angola à Kinshasa. Merci. Accueillons le message de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saluons Son Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet adjoint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, vous êtes invité du haut de cette tribune. Son Éminence, Papa Simon, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, honorables sénateurs et députés, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Madame la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Monsieur les gouverneurs, Messieurs les députés provinciaux, Messieurs les secrétaires généraux des partis,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Évidemment, c'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette grandiose cérémonie. C'est un honneur parce que c'est pour moi la première fois de venir en Kamba. Et j'ai été littéralement saisi par l'atmosphère, la spiritualité que dégage ce lieu saint. Je ne veux pas être long, tout a déjà été dit par rapport à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu et les 100 ans de l'Église kimbanguiste. Mais je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de confirmer une promesse qui, du haut de cette tribune, a été faite par Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour consacrer le 6 avril comme étant une journée chômée et payée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je le confirme et je puis vous dire que le projet d'ordonnance est déjà sur sa table. Je profite de l'occasion pour saluer l'opiniâtreté de la ministre du Travail et de Prévoyance sociale à qui le chef de l'État a confié la mission d'inscrire cette date mémorable comme une date que nous devons tous fêter en tant que Congolais. En effet, il n'est pas possible de fêter la conséquence sans célébrer la cause. Nous sommes indépendants en 1960, mais c'est grâce à la libération spirituelle que ce pays a connue un certain 6 avril 1921. Et je voudrais aussi vous expliquer pourquoi le chef de l'État est tellement attaché au kimbanguisme, tellement attaché aux valeurs du kimbanguisme. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il se sentait natif de cette province, mais je crois que ça c'est parce que il a passé une bonne partie de sa jeunesse au Congo central. Mais l'attachement au kimbanguisme va au-delà de sa présence ici. Et je crois que beaucoup d'entre nous ne faisons pas ce lien ou nous n'avons pas fait attention à cela. Eh bien, la devise du kimbanguisme, c'est Bolingo, Mibeko, Misala. Et pour ceux qui savent, au-delà du combat politique du docteur Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ceux qui se souviennent de son tout
dernier discours politique à Lubumbashi, il avait juste sorti 2 phrases. Que ce pays changera le jour où le Congolais aimera son frère congolais et le jour où le Congolais aimera son pays, le Congo, Bolingo. Et son combat perpétuel que nous connaissons tous, c'est l'état de droit. L'état, il y a respect, il y a bami beko. Et c'est avec ces 2 composantes, l'amour et le respect des lois, que ce pays se mettra véritablement au travail pour son développement. Voilà le lien entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'église kimbanguiste. Il a reçu ses enseignements à travers son propre père, puisque ce que son père, le combat pour lequel son père a sacrifié sa vie, sont intimement liés aux devises même du kimbanguisme. Bolingo, Mibeko, Misala. Son Éminence, merci pour tout. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet du chef d'État, au nom du Père, et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Andavele tuena kintwadi inguriseto bao bakalaga kintwadi yema semeto tulombele ko ba mama do tutela mana pasi voto luvana jambote faki Pikato kupikeno moko tovana ngulise tujamote mukumase yemaneta tamana belela mukumase ye mwana ye tata mwana belela ba mama tuendele kutofanda mutuna kwase ye mwana ye tata tamana belela tuena pekindwani ye mama lwe si ba wakala lukufi ye tata tamana belela tulombe mama lwe si tena mana Ika tukupigina moko kambana mama ndoe kisika mote mukumwase mwane tata mwana bela mukumwase ye mwana ye tata mwana bela mama nege mokufana muzona kwase ye mwane tata mwana bela tulwe kikusuka jambo itago itutekisanga tata nzambi nzambi waizabwana wakati kati kwa bana babantu l'année là-dessus, nous avons fait une sous-question. Vous savez ce que vous voulez là. Père, nous avons fait quelqu'un qui est venu à table là.
Toka le 12 septembre 1887, Tata Simoni Kimbabu, Tino Yeke, Wena Yetu Kitwai, Tina Tuloke, Tata Mwana Tenela, Tusamba entsambo za mfumu wetu Yesu Kristo izola kwa nzambi wa siritu yeuntwadia mwanda velela bika wakalanga yetu tukawao kwa yele mvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakombo tata mwana pe tata molimo sante tolandaki matei na biso. Tata pasteur mutate kibiso abandela kina banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyokaki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika. Lelo eza mokolo monene le 6 avril. Tata Kimbao, tata molimo santa ngwayaki avant abanda musala akendaki na nzundu na medaille chef coutumier ya nzundu na respect nyonso alobi tata nzambe apesinga musala na mabele na yo nasala chef medaille alobi sala betaki tolo ndenge abetaki tolo eyokanaki ntina likolo
tata nzambe ayambaki yango. Biso na lingomba mobeko ya liboso tosala leta mpo ye asalelaki yango na 21. lelo oyo soki likambo monene leta atikaka biso te. Chef de l'État asalaka manso toloba ndako ya liboso ya matete l'État azalaki mpona fongolaki ndako oyo tozali l'État ayaki ye moko afongolaki partout bazangaka te biso mpe tobengisaka bango ntango nyonso tosali mise chef de l'État ye moko mokonzi aye kofongola lelo motindami aye bakonzi nyonso baye gouvernement nyonso baye biso tolobaka toza so na makambo koloba te bango bato bayaka bayelaka biso makambo sikoyo oyo tindi mokonzi tondimi yango tozala fier tondimi yango likambo ya le 6 avril Moïse abimisaka bana Israël un mercredi le 6 avril. Kolo Yesu miracle ya liboso mercredi le 6 avril. Tata Simo Kimbangu miracle na ya liboso mercredi le 6 avril. Lelo pe toyoki likama monene ke président azwaki note ndenge alobaki na biso likambo wana kosalela yango lelo pe le 6 avril mercredi kempe juste tolobaka tozali bana mapamboli kozala susu na duti te pa touti toyebi pa tozokenda toyebi te liboso mpasi nde bisengo eyaka toniokwami mingi loposo mwindo boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo pasi wana tata Kimbangu ayaki abundaki etumba wana lobaki mpe mokili oyo ya biso moko mpe tokosalela yango soki oyoki kuna bolingo mibeko misala tozalaka bato te lelo tokomi bato minene fierité nde yango wana ifo tosambelaka mingi mabondeli tolemba te ti tokoma esika wana yango wana tata yangenda papa Mfuma Longo aza koloba balinga te tokosala nini tokolonga papa Mfuma Mbanza butu ata ewumeli tongo ekosala nini tokotana tongo ekotana kaka biso makasi na babondeli le 6 avril eza na makambo mingi mercredi mpe eza na makambo mingi bapasteur oyo batangaka bible bambuta na bachapitre mosusu ya mercredi to ya le 6 avril eza makambo mingi na kati mpo lere eleki nde toyoki yango me mokolo ezali toprepare yango bokolanda mingi balobaka ke nzambe azali te eza ya solo oh nzambe azali
pasi ya boye nzambe azali. Nkote tosalaka makasi bango misato batikaki biso balobi totonga Yelusalemi yango tozosala makasi le 6 avril toyaka lingomba mobimba Angola, Congo Brazza, RDC biso nyonso toye mpona kotonga Yelusalemi. Europe mpe bazali mpona kotonga Yelusalemi. Na ntango wana balobaki toza na retard ya 10 ans. Me muta muntu alobi ya mutinda me mokonzi alobi makambo ya nzela tokotala yango, makambo ya aéroport tokotala yango. Yaya aéroport wana soki esili ndenga ndimi sikoyo ke retard tozobengana yango. Makambo wana eza nanga na motema sala esalama. Nzambe soki asepeli biso tokozwa nini ye? Voilà, kambo wana tosimbango makasi ndenge elobamaki na papa Mfuma Mbanza oyo ezalaki na droite ekomi na gauche, ezalaki na gauche ekomi na droite. Changement toutefois ezala makambo eza na maboko loposo moyindo kobanga te kino tokokoma na esika wana mpona kowelela lere bakonzi mingi bakokende mpona nga na silisi nanga félicitation na komba tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Bika totonda lusia mutu totambuli kwa tata nzambi munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela. Bana Luzolo, ya Misiku, ya Bisalu, ya Ina, Itaka Kulanda, Mutinduina, Beto Bakimangiste, Beto Kele, Kana Bekate, Beto Kele,
kuikizi na kufunuka kisika yali sabu na kupesa nkebe na kutumbe kupiali ikele yali mosi général. J'ai l'honneur à mon commandement. Attention, bataillon d'honneur. Gardez à vous. Musique. En avant. Marche. Attention bataillon, armée de gauche à droite. À gauche à droite, fort. Aligné. En place, repos. Musique, garde à vous. En place, pour garder à vous. Pour le salut. Salut. Monique Mango Kiamani, Fumalongo, Fumalibu. Bien faut que tu te souviens que comme nous pouvons qu'aimer tous. Yimodia, Tato Fumalongo. Tu peux l'embellir par ta foule et à ta boula, tous. Bungi andi sumatata fumalo. Mais fixe. Et qui porte étendard à vous les fils. Bataillon d'honneur. À gauche, gauche. Pour les préparatifs du défait d'honneur. Musique. Una
Simoki Mbangu te tolingai tozala ndenge nini tolingai tokoma ndenge nini esengeli na biso tokokaka kososola nayebi te papa na kiportugais soki okoyebisa biso nini na mayo mazali koleka awa na ntango oyo yeme papa Simoki Mbangu kiangani mokonzi ya mokili azali kozwa lokumu mpe nkembo ye ezali kopesa mena ye. Viva mamãe, aqui acompanhar o grande momento de honra do chefe espiritual, Papa Simoki Mbangu Kiangani, Deus Criador do Universo, neste grande dia do 6 de abril do ano 2022. É o ano que encerra as festividades do centenário da Igreja Quimbanguista aqui, precisamente na data de hoje. A Igreja Quimbanguista completa o seu 70º aniversário da sua fundação. Portanto, o mês de abril é um mês também que está recheado de cheio de acontecimentos, como ouvimos da palavra da sua atividade profissional. É o mês que os filhos de Israel saíram do Egito, justamente numa quarta-feira. É o dia que Jesus Cristo começou aplicando o seu primeiro milagre. Hoje a Igreja Quimbanguista celebra esta grande data, 6 de abril, que é também o encerramento daquilo que é da solenidade do centenário da Igreja Quimbanguista. Como o próprio conselheiro havia nos dito, as outras nações subirão em campa para glorificar Deus vivo. Papa Simoki Mbangu Kiangani, o Deus Criador do céu e da terra, hoje Campa encontra-se inundado, pois cheio de delegações vindo de vários pontos do mundo e de África, cujo o chefe é o próprio Deus. Hoje esta raça, ou seja, esta tribo de Deus, a raça dos eleitos de Deus, chamado os Quimbanguistas. Nós somos o povo que Deus escolheu para que possa fazer, no entanto, aquilo que havia nos prometido. Viva Papa Simoki Mbangu Kiangani, Deus Espírito Santo. Vou passar a palavra na minha colega para dar a sequência do comentário junto.
s'est bien préparé et aujourd'hui, nous avons vu Madame la ministre qui est lui-même pour témoigner, mais il ne pouvait pas le dire comme son autorité était là. Voilà 100 ans après, l'église Kimbangiste a beaucoup réalisé. Le traité de cabinet du chef spirituel l'a dit dans son discours, sans rentrer beaucoup en détail, que dans toutes les provinces, vous allez trouver le signe du Kimbangiste. Et dans tous les pays, le Kimbangiste est là. Et les statistiques ne vont pas augmenter. Voilà, c'est pourquoi ndenge papa alobi tozala na mabongo mingi po wana tozwakela tokanisi merci na bayebaso balandi biso, merci na maman Fifi Ndongala, merci na papa Lambert Makwemimo, na sima ya kamera ezalaki bongo papa Lando Afonso nde na elobeli maman Magali Suna nde tokutani mokolo mosusu. Ciao.